Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga. Réflexion, trop bandé là. Réflexion. Réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez biso kuna na Bonjour la famille, toujours na kacha réflexion na biso, na yeko répondre na mutuna oyo ndeko na biso ya mwasi atuni. Toyebi vema lisolo yango bandani ebandeli ti na suka. Atuni na situation oyo ekomeli ye oyo mobali na ye abota libanda. Azana deux questions oyo atuni. Est-ce que atuna mobali na ye makambo ya bana na ye oyo ayoki abota libanda? Wana eza première question na ye. Deuxième na ye ezaki mibali ya fidèle bazalaka te? Voilà, wana eza deuxième question. Nako répondre boye na première question. Mama, soko moni oza na makasi ya kotuna makambo oyo yoki ki abota bana libanda oyo ye ayebisa yo te tuna. Soko moni pe oza na makasi ya kotuna te otiki na yo. Parce que ndenge eza bongo akobombaka kaka lisolo bana wana te. Baza deja bana oyo aboti. Suka ye moko ayaka koloba vérité. Po akoza su na moyen ya obomba te. Alors tanga aza su na moyen ko bomba te, c'est alors na bongo nde aya obetelo lisolo ye moko. Na kena deuxième question ya mibali ya fidèle. Eza pasi toyebaki na kala ki âge ya puberté ebandaki kobanda de 14 ans 15 ans ti likolo. Mais tolali tolamuki tokomi kosutuka mibali âge ya puberté na bango ekomi kobanda na 50 ans. Bandeko to imagine sikoyo âge ya puberté komi banda bango na 50 ans. Est-ce que mibali ya fidèle bakozala? Duke linkoloba mibali ya fidèle bakozala te. Bakozala te po âge ya puberté bandi bango na 50 ans. Soko moni mobali moko boye a zosala suki infidélité te. Elingelo basasala salango mingi bikota uta. A se discipliner. Amoni kinonde na salango deja mingi. En tout cas, non, ça n'a sauté. Na baye. A se discipliner na ye. A tiki. Conseil nangeza boye. Soki to bandi kaka kolanda. Ba makambo mibali bazala fidèle. Ezala pasi na époque na biso. Ba koko ya ba marié bazala. Po tozo mona. Makambo ndenge ezosalama na mokili. Bakoko ebele
na bane koya baozala mingi célibataire. Alors toza na bandaka mabala na biso, tozala bien na mibali na biso, to tika komitungisa mpona bamakambo wana. Nzambe alola ayeba na kopesa biso mitema ya bomama ezala kati na biso po tokoka kokoma bakoko na mibali na biso. Donc wana ezalaki réflexion na nga na journal lelo. Nzambe alola azala na biso, tokutani mbala sima. Merci.